Je pense qu'amis téléspectateurs, nazo manipuler téléphone nangai na botala ba actualité na koyi na vidéo moko salinga pasi on na lombango pona kotala pona ko website sous na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est singeli remaniement ya ezana batu peka ebele bazana kati ya gouvernement moi je dis tout le katsumino ba comprendre que baza ba homme d'état et singeli ko yeba ka nazali homme d'état ne singeli na salle en public. Merci à wana ba ministre nyonso oyo ba comprenant que baza ba homme d'état aoki okabaka mbongo en public te aoki kopanzaka mbongo te na ba concert. Merci na ba ministre wana, merci na ba député wana, merci na ba mandataire wana na otanga ba komona bango te. Mais malheur na bato nyonso bazo ko assumer ba fonction ya l'état bazo bima en public pour na kopanzaka mbongo ko bimisa relaxa ke baza na mosolo ebele au moment où ba défier za ebele au moment où zo chef de l'état na ba difficulté ebele au moment où que ba congolais tous na posa tous mai na courant ya ofele tous ba nzele ebele bino bomoni chemin ya malamu ya kopanzaka mbongo en public. Ça fait très mal. Mais peuple congolais tobo sana raté réserve de la République ya Bisarabino été tozo mona nyonso rendez-vous na biso to retourner à bango Moïse Mouyadi. Bravo na ba ministre bazala vraiment discret. Aibikaza homme d'état a rosa n'importe quoi te. Mais merci pe na ba oyo ba comprendre ba ngibala que ça va congolais ngana za kana mbongo. Mande silaka.